Bonjour, bonjour, mbote, mbote, bandeko nanga, mes bien aimés dans le Seigneur, na pesi biso mbote, na kombo na Yesu Christu, na zana esengo, bandeko nanga, ya koya liboso na biso pona opesa ba message au papa pesi, o nzambe tata talisi ngai, apesi nga ba révélation, apesa nga musu kala, nde na lobaki na zana ba message mususu ya kala, nanu na pesa te, nzamba eko rappeler ngai ba message mususu abakiseli nga et directement a rappeler ngai et a telemisi ngai eza donc un ordre apesi ngai ordre ya kopesa ba message oyo mususu na pesaka te vraiment na tata nzamba limbisa pe bino bandeko na nga bo limbisa na ba retard wana oyo napesaki ba message te nazo ya kopesa ngo siko ba message mususu bien que mususu ezali donc bon nzamba limbisa po nazaki pena na posa kopesa lisusu vraiment un message ya bata théâtre te mais comme ezali nga te nazo décider eza nzambe tata mutazo décider donc nazo tosa ye donc soki ezali mpo na nga mona nga nasala ngo te mais comme eza mosala na ngai te eza mosala tata nzambe apesi nga naza obligé ya kosala oyo nzambe azoyebisanga car la Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices donc soki ezalaki mpo na ngai mais eza mpo na ngai te eza mpo na lokumu ya tata nzambe mpe mpo na bomoi ya bana na ye baame ya bana na ye donc tika tata nzambe azwa lokumu lelo namemeli biso bamessage oyo nzambe apesaki nga nameki kotia yango nyonso totala ndenge nzambe akosala biso grâce soki tokokoka kosilisa yango mpo ezwanga kaka video moko comme ça deuxième vidéo na ya kosala ya bamessage mosusu oyo nzambe apesi ngai donc namemi message ya oyo nzambe apesi ngai ya bandeko na biso ya théâtre nzambe apesi ngai bamessage ya bandeko na biso ya théâtre pourquoi mes bien-aimés dans le Seigneur mpo makambo ezosalama ebele na théâtre makambo ya mabe ezosalama ebele na théâtre et molimo ya kufa ezali likolo ya bata théâtre nalobaki yango na repetaki yango na ye lisusu lelo koloba yango nazosenga kaka vraiment na ndeko na nga bandeko nango basalaka théâtre bayoka maloba ya nzambe bayoka makambo nzambe azorévele oyo azoyebisa bango oyo azoreprendre bango ezali très important eza vraiment important et puis eza important pour na biso bato totalaka théâtre bandeko tolanda ba message oyo bien na bokebi tokososola part na biso eza nini mpo ani nzambe azoyebisa biso bato tokonsomaka biloko bango bazosala po ezali très important mpo na bomoi na biso eza très important mpo na bavie na biso mpo na baétoile na biso mpo na bomoi na biso esikolama tozwa délivrance na makambo ebele bavie na biso eza débloqué mpo na nini nazoba makambo baétoile badeblocage puisque makambo wana nyonso tu ezosalama à partir ya bathéâtre ngai nakoloba kaka oyo nzambe alobi naloba ngai moko nazalaki fan ya bathéâtre nazalaki kolinga kotala bathéâtre nakokovandela yango banda ntongo ti mpoka so naza na ngai na ndako mais nde naza boye donc depuis nzambe alakisa ngai nayebi te ça fait 3 ans ou 4 ans natala aso bathéâtre te eza eloko naza kolinga mais pourquoi? Parce qu'il y a une très bonne raison. Nazo pesa biso ba message ba révélation au papa lakisinga toko sosola makambo nini oyo papa ayebisi ngai na ba message oyo na memela bino mes bien-aimés dans le Seigneur. Tika tata kumisama. Po na bomoi na bino santé oyo apesi biso kimio apesi biso moyen oyo apesi biso tolanda ba message oyo tozwi ngolu na misu na ye c'est une grâce apambola bino bandeko na nga obozotala message oyo merci na bino bandeko na nga pona ba commentaire pona ko tielanga ba verset biblique l'aime sous na koko bosala ndenge na moni bien aimé moko asala ki vraiment nzambe apambola bino nyonso tout apesa bino nyonso motema na bino eza nango posa na sepeli pona yebi ke boza na sima ya message toko partager yango ensemble toko exhorter bandeko ensemble nzambe apesi biso musalo pe azotala o tozosala tika kombo tata ezwa lokumu nazotika nanu tango na maboko ya nzambe a batela biso po eza ba message biloko ebombana eza makambo spirituel eza ya mosuni te azala na biso banda na ebandeliti na suka batela biso abatela nanga na bino mes bien-aimés dans le Seigneur ebongo tokota na ba message na biso oyo tata apesi nzambe atalisi nga message apesanga message moko juste après liwa ya mama Chako na memi message wana lelo apesaki nga message juste après liwa ya Mélodie apesaka nga message lisusu mpona ebakata nasi napesa yango ya peut-être 2 ans tozokende 3 ans
nzambe auti ko rappeler ngai yango auti ko rappeler nga message moko pona ebakata et nzambe apesi nga susu message mosusu pona fâché pona ndeko na biso mobali oyo kombo na ye fâché asalaka théâtre nzambe atalisi nga makambo moko vraiment c'est très important et puis oyo mosusu ekotikala message ya Moïse mbi tata apesi na message ya mboka pona papa Mboso soki tant et permettre biso te wana na kotia yango à part donc na bandi na message ya bandeko na biso ya théâtre nalingi vraiment napesa ba message oyo esila tata azwa lokumu tika tata tosambeli ensemble tika papa azala na biso papa to zongisi lokumu nyonso epai na yo okumama poza malamu merci papa pona bolingo na yo pona kopona ngai mowumbu na yo pona kokomisa ba message oyo na mato ya bana na yo papa merci po lingi biso mingi pona ko révéler biso makambo ebombanaki po bomoi na biso ebika po bandeko na biso pe babika babima na libulu na motambo oyo bakei kokangama tika papa ozwa lokumu ozala na biso na ngonga oyo makila na Yesu mokonzi ebatela ngai mutu na memi message na bandeko na nga bana na nyonso bakolanda message oyo babatela manasa loboko na yo anguya o banda na biso na ebandeli tina suka ya message oyo o bomba bana na yo bakotala message oyo pe molimo na yo tata e utiliser ngai e benda maloba na monoko na nga ngai na limwa na loba na musuni te me molimo na yo oyo tie kati na nga eloba po na bana na yo bazala édifier po na bana na yo bazwa message oyo po bana na yo batia surtout makambo oyo osengi biso en pratique tika kombo na yo papa ezwa lokumu na kombo na Yesu Kristo banda na biso banda na ebandeli tina suka amen. Donc mes bien-aimés dans le Seigneur nde na baki na kotimba mona message oyo papa la kisingai par rapport ya na bandi na message ya mama Shako. Donc voilà nzambe la kisinga boy juste l'air mama Shako akufaki nde na lobi na pesaka message wana te lelo na ye kopesa message wana po nzambe insister. Donc nalalaki nzambe azola kisangai mama Shako wana mama Shako asa kufi ya uti kokufa il y avait quelques jours na mama Shako avandi ko vanda siko mama Shako avandi na moni bazolatisa mama Shako. Donc yemoko c'est comme si azaki c'était une doublure de mama Shako. Ezaki vraiment doublure à mama Shako comme un robot. Ezomona kazaki sout na bomoité mais bazo sala eko sala. Alors bazo latisa mama Shako. Tant bazo latisa mama Shako ba sisi ko latisa ba bongisi ba latisi ya vandi. Siko bazo loba nazoka mungongo ya mutu azoloba sana mona mutu azoloba na ye. Nazoka mutu azoloba mama Shako boy. Kende sala vengeance ozonga na milimo nyonso wana awa. Kende sala vengeance ozonga na milimo nyonso tu wana awa. Bazoyebisa mama Shako boy. Sikoyo ngai na ndoto molimo ya tata mongongo ya tata nzambe bandi koloba na nga po nazo sosola te makamni bazoloba na ye. Alors molimo ate zoloba na nga bo mongongo ate zoloba na nga bo ya nzambe zoloba na nga nde mama Shako aza wana omoni ye ndenga aza wana bazotinda ye akende kozwa milimo nyonso ya bato baza na base ya liwa na ye. Donc mission bapesi ye yango wana donc comme un esprit de mort ya bato oyo baza na base ya liwa na ye kaka bato baza na base ya liwa na ye. Donc bazotinda ye comme un esprit de mort akende ko récupérer milimo wana akende ko mema bango ko ote bango vina bango lokola bango ba otaki vina ye ba amema bango na monde oyo ya sali na sutuki na pongi. Mais bien aimé dans le Seigneur na sope sabiso moi entre parenthèses pour tout sosola makambo oyo bien nzamba la kisinga po ezali justement makambo oyo komela ngai moko. Oh, ça témoignage dans par rapport à message à maman Shako. Mais bien aimé dans le Seigneur, makambo ezali très grave et ezali fréquent et ça la maka. Et ça va cérémonie et ça la maraso mutakufi, maloba msuba loba na mowe isoka kufi, ngai na viva yango na ndenge na viva yango na ndeko na ngai moko. Ndeko na nga propre. Na ya cousin te cousine te ndeko na ngai propre. Ndeko na nga atango akufaka ngai mo nazalaki sur place te mais ba yebisinga makambo so ndenge salamaki tango ndeko na nga akufi aza vraiment leki na ngwala ndenga na sima tango akufi alors
côté à papa basalaki cérémonie puisque akufaki trop jeune. Alors bandimaki liwa wana te ezaki na mwa makambo ebele na kati. Alors basalaki cérémonie balobaki na ndenge okei boye zonga avant okende libela fo bato nyonso balongolo na mokili bakende, il faut bango pe bakufa bazo babongo na leki na ngai. Alors bazwaki eloko moko boye bapesi ye batie pena na cercueil, cérémonie esalamaka na cimetière, batie na cercueil bazwi eloko moko bapesi ye lokola mbeli lokola likonga, bazwi eloko moko ya bongo batie na loboko na kati ya cercueil balalisi ye na eloko wana na kati ya cercueil, bakangi cercueil. Mais bien aimé dans le Seigneur bakundaka ye na eloko wana. Alors mais bien aimé dans le Seigneur boyoka ba conséquences nango po eza makambo na biso bana nzambe tokoki kosala te. Quelques jours après nazalaki nanga kutu na mokili, mais nayebaka te ke nabotamaka nde mosali ya nzambe amonisaka nga makambo banda kala, mais nazalaki kososola te. Quelques jours après liwa na ye namoni ndeko na nga na ndoto nzambe afungoli nga misu namona makambo esalamaki ba effet nango esali. Alors na ndoto nazomona ndeko na nga mobali, nazomona ye na ndoto azoloba na nga, mais aza neti musika na nga moya akomi esiko nga nazalaki eza te, j'ai compris pourquoi. Azoloba na ngai asimbi nateli na maboko namoni asimbi eloko bakundaki ye nango, namoni nango na ndoto. Donc dans le monde là où il est parti aza ko utiliser eloko wana, azoloba nga makambo o ezalaki ya biso, donc eza makambo na koyi koloba awa te. Azoloba nga makambo, azoloba nga makambo asimbi eloko wana na loboko na ye. Après lobi na ngai nalela te aza na ye bien. Après na sutuki na pongi et ba résultat ya makambo wana sima moyen to ebango moyen na lobango ezate moyen ngana bino en profondeur to ebango ezalité, mais makambo wana cérémonie basalaka ndeko na wana esala effet, esala ba effet et ezali biloko ya mabe o esala makate, eza biloko balobaka te tango muta kufi ba cérémonie ne senge na biso bana nzambe to sala yango te po ezali na ba effet diabolique, ezali na ba effet ya mabe, ezali même contraire ya liloba ya tata nzambe. Tokoki kosalaka biloko wana te, ba effet nango ezalaki malamu te. Donc ezali même message na oyo nzambe alakisaki ngai mpona mama Shako. Donc nayebi te eloko nini esalamaki na tango mama Shako akufaki, libota na ye balobaki nini, nani alobaki nini esalamaki, me ngai j'ai vu ça, namoni yango. Et mais bien aimé dans le Seigneur eloko tokoki ko retenir na likambo ezali ke soki nzambe alakisi biso par exemple ke mutu akufi, olali alakisi yo mutu moko akufi na libota na yo, to mama to papa to ndeko alakisi yo mutu moko akufi, yo kolamuka na pongi lobi nzambe alakisi ngai mutu tel akufi. Mais bien aimé dans le Seigneur eloko eza vrai ezali ke nzambe afungoli yo miso omona ke esprit de mort ekoti na ndako, ekoti na libota, mais ekoki kozala ke esprit de mort eye ebomi mutu oyo omonaki te, ebomi mutu mususu akufi. Yo omonaki esprit de mort mais kezwa mutu mususu, omonaki mutu mususu mais mutu mususu akufi. Po na nini? Po esprit de mort ekoki koya nzambe afungoli yo miso alakisi yo mutu, mais ça dépend ya volonté ya nzambe po na mutu wana, mais mutu mususu afungoli porte. Mutu mususu porte neza ya kofungama na libota ba liwe juillet. Esprit de mort réagissaka bongo. Okoko lota mutu mususu mais mutu mususu akufi. Donc tozo mona lelo na théâtre bat baso kufa en cascade. Biso batu tozo comprendre te. Mais ba message nyonso nzambe azo pesa za po esunga batu ya théâtre. Esunga bango na kozonga na nzela. Esunga bango bafungola misu bayeba ke non. Molimo akufa oui effectivement ezali na kati ya théâtre. Molimo akufa ezo poursuivre peut-être eloko moko babongisa ba vie na bango, soki ko se repentir ba se repentir, ba poussa na pembeni ya nzambe po nzambe abatela bango. Eza message na zoki pona mama Shako. Message musu nzambe ko pesa nga pona Mélodie. Kaka l'air Mélodie akufi quelques jours après. Bandeko navandi nalali na butu namoni nzambe azolakisa nga Mélodie.
Mélodie avandi mais Mélodie na ndoto nazaki en vie azaki vraiment na bomoi avandi na kiti ko vanda Mélodie avandi na kiti na moni bato baye bantouré Mélodie mais mutu moko azwi tonga moko ya monene mulai achubi yango Mélodie na moni elongi ya mutu wana te nayebi mutu wana te pe na pesa message wana te pe na lingai ko pesa ngoti mais c'est vraiment important à copier sa message. J'ai compris ça. Nandimi que Nzamba la kisa makambu pamba te na yebi yango. Donc Nzamba zo la kisanga que baye ba chi mélodie tonga. Ba tubi e tonga. Ko tuba ba tubi mélodie tonga wana nde mélodie akuei. Nde mélodie akuei akufi. Ko kufa mélodie akufi ba juste ko mélodie ba ke ko kunda ye kaka na ndoto. Ba ke ko kunda ye. Si konga na zolo ba metonga na sana ye batonga wana na zo ba metonga oyo soki bazui effet ya tonga wana ekufi mélodie akoki kolamuka na libulu me akobima ndenge nini na zolo banga mona ndoto sika na zalaki mais bien aimé dans le Seigneur pona okende mbangu message oyo nzamba azopesanga pona mélodie eza clair nzamba azolakisanga qu'il y avait une même mise ou bien maboko ya bato ebele na liwa ya mélodie ou plusieurs ou moko mais na moni tonga wana ekoki ko signifier nyonso tonga wana ekoki ko signifier poison tonga wana ekoki ko signifier maladie spirituellement tonga wana eza clair que yete mutami tchaki me baiki ko tcha yango certes soka azaki maladie mais liwa na ye komaki précipité il y avait quelque chose d'autre et ça li mawa. Et ça lui m'a puisque deux messages on a zopé ça et zo laksa ke ba mort wana et le cause important ça qui naturalité. Et ça qui naturalité. Est-ce que ban nzambe ba na théâtre té? Ban nzambe ba na théâtre. Oui. Nzambe d'abord ba créature ne so ba na théâtre ça ban nzambe. So ki nzambe zopé ça message ezali pour peut-être yo muto linga kota la théâtre to zaka na muto moko sepela na théâtre au fungola emisu na message. Oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Puisque silité, mais bien aimé dans le Seigneur. Pour te sauver, ba âme na bango na message oyo nzamba zoloba. Pour ceux qui ba la lisi mutu, ba koti na libulu e koma trop tard, ba ola mukasuti. Tota la kaka nanu asa kufa azonga, to na kati na bango ya kufa ki azongi, eza nani mutu moko ta zongi. Eza bomoi na bango, ba âme na bango eza perdu, ba âme na bango ekufi. On a qui message ya mélodie na quel message ya ebakata mais bien aimé dans le Seigneur na lali pour la deuxième fois yango nzamba zo laksanga message ya ebakata na pesa ki message moko aussi 8 ans peut-être 2 ans ou 3 ans passé na monaka Suzy na ebakata na Omar na pesa message wana eza na ba vidéo a na pesa ki na lobi na moni ebakata akwei asali si je pense bien à Salaki, à Kouika Raboya Koufi, quelque chose du genre, si je n'ai pas oublié. Si Koyo, message on a mon ango, semaine passée, na la linzamba zo la kisanga, la kisinga ni e bandeli ya likamdenge bandi ni suka, ala kisinga e bakata lali na cercueil. Et bakata lali na cercueil bazo lela e bakata cercueil yango eza vraiment vitré nazo mona e bakata bona kati ya cercueil lali batu bazo tourner tout autour ya cercueil ya e bakata batu bazo tourner bazo lela e bazo benge Nicole bazo lela Nicole bazo lela bazo tourner cercueil ya e bakata nga na e bakae na benga ka e bakata. Comme on a Nicole, tant on a vérifié comme on a Nicole, si je ne me trompe pas, comme on a Nicole. Bazo de la Nicole a Koufi. Et ça qui message mon clair et court, na surtout qui n'a pas j'ai compris que nous avons le balanga, nous avons fait un message à bata théâtre, kende ko le message puisque bazat na danger, mon limo a Koufi za katina bango et silité. Et sili na noté. Alors na telemi na kumisi nzambe po alakisi na bondeli po na ndeko na biso ebakata na yekola la quelques jours après nzamba zo laksanga message ya fâché
bande onanga soki eza na mutu moko kutu nakokanisa na théâtre même na idée nanga kutu akozala na ye te mpo natala epe kala wi natala batéâtre mosusu basali ye mpe azalaki na bandeki kotala ye azalaki na kati ya batéâtre mpe mais na motu nanga nakokokanisa kutu te fâché ou bien donc nakoki nzambe aza kaka nzambe alakisaka makambo biso toyebi te boyoka makambo nzambe alakisi ngai mpona ndeko na biso mobali fâché nzambe azolakisa nga navandi na ndako e soudain na kati ya ndako na nga namoni fâché abimi na ndako na nga azalaki na ndako na nga je sais pas comment fâché azalaki na ndako na nga e pembeni ya fâché mwana mwasi moko azalaki na ye azotambola kaka na fâché bazalaki bango mibale sikoyo mais bien aimé dans le Seigneur fâché bandi kosimba biloko na ndako na nga navandi nzambe azolakisa nga na contempler eloko nyonso tu fâché abandaki kosimba ezobukana soki asimbi eloko ebukani mais bien aimé dans le Seigneur ata atie mosapi boye ebukani soki asimbi eloko boye epanzani soki asimbi eloko boye ebukani oh nabi mais oyo eza nini eza efe nini nzambe alakisi nga sikoyo après ça scène wana fâché abimi baza azotambola na mwasi moko aza na nsima na ye na pembeni na ye baza bango mibale fâché akei nga sikoyo nzambe amemi ngai ti esika fâché akendeki amemi misu na nga ti esika akomaki namoni fâché na so ou bien bassine ya mai fâché akei kokota na cimetière boyebi ndenge nayebi ke eza cimetière nzambe alakisi nga ndeko na nga oyo akufa récemment ndeko na nga moko akufaki mais bien aimé dans le Seigneur cimetière eza monde eza penza monde namoni bango bazosolola nazoyoka mingongo na bango bazoloba ndenge nga nazoloba boye mais moto nga nayebi akufa fâché akoti kuna na cimetière azwi mai na cimetière donc nzambe azolakisa nga par là ke esika oyo ye azotoka mai oyo eza mai ya bato bakufa azwi mai wana ntango azwi mai amemi mai wana nga misu na ngai moto ezokende molimo na nga moto ezotambola namoni fâché ndenge azozonga na mai wana ntina ndako na nga ntango fâché akoti na ndako na nga namoni fâché na bassine ya mai wana oyo autaki kozwa na cimetière na télé na ngai bomoni télévision batelevizio tozalaka nango eza message monene eza monde mobimba makambo ya télévision naza na batémoignage nango tellement ebele ntan ya kokabola nyonso wana na bino na bandeko nanu nazwi te me tokozwa occasion nzambe osala biso grâce azwi télé na ngai ya ndako akotisi yango na kati ya mai wana bomoni soki courant ezwi mai ndenge esalaka molinga télé na nga mbala moko ebandi obimisa molinga donc télé ekufi na mai wana oyo yakendeki kozwa ekoti na kati ya télé ebomi télévision alors nabandi sikoyo kosilikela fâché na ndoto nazobandi mais comment obomi télé na nga boye comment oye na ndako nango osali désordre boye comment oye na ndako nango eloko nyonso tosimbi ezobukana osimba boye bukani osala boye bukani na mwasi moko azalaki na ye pembeni ntango nazoloba nazotomboka nabandi kobimisa bango na kanda ya désordre asalaki na ndako nazobimisa bango nde naye kolamuka na pongi mais bien aimé dans le Seigneur nazopesa bino discernement oyo tata apesi ngai na ndoto makambo molimo ya tata alobi na nga ntango nazwi ndoto azolobela nga na matoi donc mais bien aimé dans le Seigneur nzambe azoyebisa ngai boye nayebisa bino bana na ye lisusu une fois mpo na sina lobango mpo na sina récupéra biloko na nga mpa bato mosusu ya théâtre na sina apesa bamessage wana nzambe azoyebisa ngai boye kotala oyo ozalaki kotala ye na théâtre une fois au fini play na télévision na yo soki bato ya misala ya malamu te misala mabe baza na kati ya théâtre bakoti na ndako na yo oinvite bango yo moko na ndako na yo basintegre bakoti na ndako na yo
ye sikoyo ntango ozotala ye akotaki na ndako na yo opesi permission dès que otali bango obengi bango soki bato molimo baza wana eza na ntina te bokutana physiquement bakokota na ndako na yo na molimo akoti na ndako na yo biloko oyo omoni ezobukana wana eza force oyo ye azwa donc nzambe azwa apprendre biso ke fâché nayebi te soki asalaka makambo makasi ou bien quoi mais ezali ya kosimba yango omoni eloko nyonso azosimba na ndako na ye ezobukana aza na makasi moko ya kisi eza eloko nzambe ayebisinga oyo nga nayebaki te oyo nakoki koloba mpe nga moko mpona plaisir te namoni yango na miso na nga yango efe nyonso tu oyo azosala eloko nyonso azosimba na ndako na yo ezobukana yango moni ndako na yo donc kota ya kotaki na ndako na yo ezalaki mpona destruction et force oyo ye aza nango biloko oyo ye aza nango euti na mai wana omonaki na mwasi oyo aza pembeni na ye eza mwasi ya mai eza basirene eza babiloko ya kosimba mpona kozwa makasi mpona kozwa succès nde kokota ya kotaki na ndako na yo donc mes bien-aimés dans le Seigneur toyebaka yango ata likambo eleka soki mabe moko esalamaka na vie na yo omoni yango na misu na yo te na révélation ke nzambe abongisi yango yebaka ekosalama yebaka nzambe akolakisa yango donc mpona tala tellement neti ndeko na biso fashi na tala kala mais tala ntango nzambe azoya kolakisa ngai juste na semaine oyo nzambe azoya kolakisa ngai ke fashi akotaki na ndako na molimo asalaki badestruction asalaki ifale nzambe abongisa yango mais bien aimé na le Seigneur soki eloko moko ebebaka na vie na yo nzambe akoya kobongisa yango tôt ou tard epa nzambe kutu tard ezalaka te ata yo moko so obosana yango mpe mutu nyonso asalaka likambo na mokili afutaka yango donc nzambe azo explique ngai tina ya makasi wana ndenge biloko ezokweya ndenge azobuka kokota ya kotaki na ndako na baefe nyonso tu asalaki na ndako na mwasi oyo azotambola na ye wana mwasi ya molimo na bamai oyo ye asalelaka vision donc télévision wana ya ngai ndenge asalaki donc ezalaki vie na nga vision na ngai ya vie ezalaki noye na kati ya mai wana suye donc ndako na ngai ezalaki suye na bata théâtre ezalaki suye yango nazoyebisa bino mes bien-aimés dans le Seigneur yango nazoyebisa biso tosala attention to minimiser makambo nzambe azoloba te yango vi na yo eza bloqué ekofungwama te tant que oluki nzambe te ososoli te olongwe na makambo nzambe azoloba te vi na yo ekofungwama te moi je pouvais pas savoir ça donc nzambe azoyebisa biso par là que kotala ba théâtre ezo combattre ba étoile na biso bazoyiba biso ba étoile bazo combattre biso bazo kota na bandako na biso na molimo na sina loba makambo étoile na yo ndeko soko bungisi yango ata omati okiti osa elo te na vida oko accomplir le 100 étoile na yo osa elo modi donc bakozwa étoile na yo ya bien ba remplacer yo étoile ba remplacer yango na yebite so boyebi na za na révélation nango étoile ya lokuta Bible zo yebisa biso boye na livre à Matthieu na soto ko bandango na ibandeli mais to suite na to bandika na verset 2 Bible zo yebisa biso ke tangu Yesu Christ abotamaki ba mage ba monaki étoile na ye ba magicien ba monaki étoile na ye étoile tangu Yesu mwana abotamaki azaki na étoile na ezongela neti biso to botamaka na étoile na biso nzamba yebaka biso apambolaka biso alobi yango na Genèse alobi yango na Jérémie na livre à Jérémie 1:4 soto tangi tokomona yango étoile ya Yesu Kristo bayaki kobundisa po bayiba yango mais boyoka makambo nzamba azoloba na Marie na Joseph na Matthieu 2 toke na Matthieu 2 na verset 19 Matthieu 2 verset 19 nzamba azoloba boye azoyebisa Marie na Joseph botelema bozwa mwana Marie na Joseph botelema bozwa mwana bokima na ye bokima nzamba lobi na nzamba za nzambe
aza nzambe est-ce que nzambe akokima mais nzambe ayebisi Marie na Joseph bakima mpona koprotege mwana bible ezobisa biso mpo baprotege étoile ya mwana ndeko yesu kristu nzambe abatelaki étoile na ye mpo ayeba ntina étoile sans étoile yesu kristu alingaka accomplir mission na ye te aza na baétoile oyo abotamaki nango yo oaccomplir mission na yo oso accomplir yango mpo nini ozomona makambo so na vie na yo ekangami mpo étoile na yo eza so na maboko na yo te soki nzambe ayebisi yesu maria na joseph bakima na yesu bongo yo moto oyo toza na biso banzambe te tokima te ndenge nini mpo na nini ozokoko kokima te mpo na nini ozokoko kokabwana na mabe te mpo na nini ozokoko kokima te est-ce que biso toza spécial koleka yesu kristu biso oza bato ye aza nzambe makimaki mpo na kobatela étoile na ye étoile babatelaka yango ndeko mpo soki operdre yango esili okomi sans éclat eloko nyonso ata obandi kosuka na nzela mpo étoile na yo eza so na maboko na yo te étoile bayibaka yango eza makambo ezosalama na théâtre eza vérité oyo nazoloba oyo nayebi te eza 40e message nzambe azopesa nga na makambo nga moko na tika kotala donc même mposa nango ekokozala te mpo na makambo oyo namonaki c'est la vérité nzambe azosenga repentance nzambe azosenga biso tobongwana bandeko ya théâtre babongwana baluka nzambe mpo à cause ya makambo oyo bazosala ndenge baza kolalisa mpe population bana na ye pongi ndenge bazodétruire baame ya bana na ye nzambe aza na esengo te alors esprit wana ya kufa ekosarrete te ça ne va pas s'arrêter et au continuer eloko nisunga na koloba na bandeko na nga théâtre puisque oui nalobi ebele mpo na bandeko na nga théâtre nzambe pa lobi na nga nalemba te naloba kaka nga na kopesa bango kaka apocalypse 22 napesi bino apocalypse 22 na verset nazwi verset 11 apocalypse 22 na verset 11 elobi na biso boye na tangi na kombo na Yesu Kristo que celui qui est injuste soit encore injuste que celui qui est souillé s'essuie encore et que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Et là on a ko loba yango wana po to yebi biso nyonso esika mabe ezali makambo ezosalama tozomona donc nzambe lobi na biso moto alingi akoba na mabe oya moni aza juste a continuer na justice na ye oya aza sanctifié aza saint à se sanctifier lisusu malobanga na koyi koloba bandeko na ngai ya théâtre yango wana pe na bandeko na nga obolandi ngai to sosola ba message po mabe ezali toza pe na bandeko na biso baza pe na théâtre basala pe ba théâtre to tika bango te to partager message to ebisa bango po ti to koma na ba décembre année prochaine même je ne sais pas na je sabino makambo nzamba ebisaki nga mabe ekozala ebele kufa ekozala ebele na batu ya théâtre na ba faux pasteur ba o ba tika nzambe ba kotisi ba nzambe mususu na gouvernement na lobi na zasu na message ya gouvernement awa ya Mboso etali penda papa Mboso na Moïse Mbiye donc nzambe azo insister sur bango ba bongola motema na bango ba bongola motema na bango po nzambe akoka ko batela bango. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur, na koyi kopesa ba message oyo mi balé tikali na ko landisa message wana vraiment na mawa nzambe na biso na yebika ko sala grâce tika kombo na tata ekumisama Yesu Kristo abatela biso soki azongi te na koya kopesa ba message mususu oyo etikali vraiment bolingo ezala kati na biso na lingi bino mingi na bolingo ya Yesu Kristo mokonzi pe mobateli na biso to partager ba message oyo vraiment tata apambola biso. Au revoir.